ebembe ya nyoka esilaka somo te surtout na bao bayebaki te ki akufi kinga kati eza na eloko te même oyo ya moki oyo tokendaka na kodécouvrir babombi bazoluka kosala machin comme le chef de l'état misu na ye ezali bisika nyonso balongolaka yango Kingakati ekoma lié site touristique oyo bandeko bakendaka pe le week-end bakeyo kokomona Kabila fandi kuno pepie ndeko boni yo la muki malamu donc eloko eza na Kingakati te arrêtez des histoires là-bas au désarmé ni charmant ko ezalaka kuna te les hélicoptères comme on le dit il n'y a rien je le répète à vive voix eloko ezate parce que tango ndeko azoya koleka na télévision kolela butu moi ndeko fachoko koyokela ngama wato yambanga na bapel bazokata vous n'êtes pas au courant de ça sikoyo yé na babiloko na ina mapinga donc vous voulez faire de Kingakati état dans un état à Kingakati il n'y a rien vous n'êtes pas au courant de ça sikoyo yé na babiloko na ina mapinga donc vous voulez faire de Kingakati état dans un état à Kingakati il n'y a rien. Kabila est un sénateur à vie, c'est tout. Donc Kabila c'est ça Kabila azali na ba garde na ye oyo bazali bien notifié na mesa ya mokonzi ayebi ke na ngambo wa Kabila na tindaki bato bongo bazali au nombre de 10, bazali au nombre de 5 imprints. Et là comme sous ezate, tout ça sont des spéculations qui se disent Kabila. Bon, glorifiez Kabila vous qui trouvez Kabila Dieu, mais pour nous, l'IDPS et le peuple congolais en général qui réfléchissent, on sait qu'à Kingakati, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout le belango, mais surtout mon IP na GLM, tu aurais pu m'envoyer GLM et tomber quand c'est vraiment à aux hommes tabac-actualité, je pense au Yebi. Na GLM pesa qui armé, mais tu aurais c'est mon oblo en GLM et longue. Mais on ne sait que ton mambo est bimi baz moi comme tu m'sami est-ce que vraiment ba minduki ba chande sur le bon bleu bébé est-ce que ça qui vraiment na Kingakati ndeko na koko yebisa yo soki yo zali congolais ozalaka na Kinshasa soko kei na kankokolo awa n'est-ce pas tozaka na char moko libanda est-ce que char wana ebetaka eza na babiloko misusu ekokozala peut-être vandi nango lokola mwa mise moko etika l'histoire mais tout ce qui est à l'intérieur de l'armée qui fonctionne normalement Kabila n'a pas de char tout ce qui s'est passé oui il avait au début là le chef de l'État ne pouvait pas entrer du coup comme ça bandi ba maintenant c'est un diplomate de formation donc avec le temps tout ce qui appartenait à l'armée c'était déjà récupéré à Kingakati il n'y a rien donc to perdre temps na biso na Kingakati to perdre temps sur Kingakati mais il y a aussi des invités to yambia to qui babiki babiloko zaki kuna babiloko utaki batanganika babiloko utaki rwandais même des soldats rwandais bazaki wana par rapport à 50 militaires républicains au Mokonzamboka parce qu'il y avait d'autres militaires bazaki na Kingakati kuna voilà, fidèle ami internaute, na pesi binombo te partout le monde est ce besoin ni besoin bakola na biso. Na chaîne binombo ngara mingi, la voix céleste, je sais que vous êtes nombreux, c'est nettement besoin na biso, besoin na Belgique, besoin na Canada, besoin aux États-Unis, besoin presque partout le monde bola na chaîne la voix céleste. Na pesi binombo merci pour vos savona vraiment na chaîne merci beaucoup pour na bayo sur votre nous besoin presque partout le monde, beaucoup na biso botika biso ba message numéros affichés na ba ya écran na bino na pesi binombo merci beaucoup na zomona merdika bongo joli ka bongo Philomène Mukam tema de Monakati Angleterre merci beaucoup grande sœur et pourquoi pas d'André Nakati à Paris John Kaman dans ma caméra merci beaucoup pour travailler toujours ensemble et l'autre Roblani tu rebeta ma solo politique nini tu rebela mingi toi dollar mbo na biso ils ont changé trop ekiti bien ekiti te rebela pe mambo itali enseignement ba para bazole la trop bazomi tungsa makasi par rapport mambo itali enseignement est-ce que eza bende bazunga ça ba cours ne mambo sengezon est-ce que ça ma be pour ba para baziko la dollar et mati misale zaki ko kanga est-ce que mambo ko se déroule dans l'engue single na un mois au balinga pesa pour na enseignement to pe moi muki mambo itali désarmement to là-bas moi ba rencontre au ande au sein ma pe na prison makalo ba pekisa qui par rapport à moi na mboka vital camere au tebi ke mamneza les 7 août awa to kolobela ngope est-ce que tozo kende na nzela dialogue bien tozo kende na nzela dialogue te to kolobela ngo lelo na invité na biso mo kono lelo o na ko senga John Kamande cameraman ngai o atambona nga partout afongola caméra to mo na invité na biso mo kono lelo na opesa les gens mbote mo na mboka mbote
moi présentation na banyo sur bazili bakola na yo na chaîne biso la voix céleste. Merci na bande nyonso ya voix céleste o ba disposer batana bango pona kolanda biso kombo ezali bongo ndeko Francis Kabemba wazali moko ya ba béton et IDPS internationaliste de l'IPN analyste politique. Merci beaucoup Francis Kabemba na ancien vraiment to mona mo po banyo sur bazolanda yo peut-être baza musika ba ordinateur na bango ba capter yo vraiment malamu mais to bana na mambo etali désarmement kingakati to ke lo ba mi trop mais lo ba mi mingi na ba IDPS na ba o tebi baza ba li IDPS désarmement kingakati mais tebi ke loko ezara désarmer c'est loko ezaki armée comment kingakati ki armée te mais bino bozo ba ko il faut ba désarmer kingakati ba linga ba désarmer est-ce que minduki est-ce que ba bloko nyoso bozo lo bana bino boyiki ezana kata kingakati ndeko Ado Moncha X Boss, je crois que l'autre fois en émission on a Ebisakayo. Vous savez, Ebembe Anyoka, et si la race montée, surtout na bao ba eba kite ki akufi. Kingakati ezane de côté. Même oyo ya mukyo to kenda kana ko découvrir ba bombi bazoluka ko sala machin comme le chef de l'état misunaye ezali bisika nyonso balongola kayango. Mais tu sais les Kinois soki moi sangwa mokie ye pan bakozwa bongo bamemi yango babakisi bamungwa et consort Kingakati koma lié et site touristique oyo bandeko bakendaka pe le week-end bakeyo koko mona kabila fandi kuno pepie ndeko boni yo la muki malamu donc eloko ezana Kingakati te arrêter des histoires là-bas au désarmeni char moko ezalaka kuna te les hélicoptères comme on le dit il n'y a rien je le répète à vive voix eloko ezate parce que tango ndeko azoya koleka na télévision kolela butu moi ndeko fachoko koyokela ngama wato yambanga na bapel bazokata vous n'êtes pas au courant de ça sikoyo yé na babiloko na mapinga donc vous voulez faire de Kingakati état dans un état. À Kingakati, il n'y a rien. Kabila est un sénateur à vie. C'est tout. Donc Kabila, c'est ça Kabila. Azali na ba garde na ye oyo bazali bien notifié na mesa ya mokonza yebi ke na ngambo wa Kabila na tinda ki bato bongo bazali au nombre de 10, bazali au nombre de 5 imprints. Et là comme on sous exate, tout ça sont des spéculations qui se disent Kabila. Bon, glorifiez Kabila, vous qui trouvez Kabila Dieu, mais pour nous, l'IDPS et le peuple congolais en général qui réfléchissent, on sait qu'à Kingakati, il n'y a rien. Il n'y a rien, Toro Belango, mais surtout moni pe na GLM, Toro pe mamba GLM et tombo kai sériment a aux hommes tabactualité, je pense au Yebi. Na GLM pesa qui armé mais Toro c'est mo oblo za GLM elongwe. Mais on de ça que ton mambo e bimi ba za moko mitung sami ba est-ce que vraiment ba minduki ba chande solo ba mablo bebe est-ce que zaki vraiment na Kingakati? Ndeko na koko yebisa yo soki yo zali congolais ozalaka na Kinshasa soko kei na kankokolo awa n'est-ce pas tozalaka na char moko libanda est-ce que char wana ebetaka eza na babiloko misusu ekoko zala peut-être vandi nango lokola mwa mise moko etika l'histoire mais tout ce qui est à l'intérieur de l'armée qui fonctionne normalement. Kabila n'a pas de char. Tout ce qui s'est passé, oui il avait au début là le chef de l'État ne pouvait pas entrer du coup comme ça bandi ba maintenant c'est un diplomate de formation donc avec le temps tout ce qui appartenait à l'armée c'était déjà récupéré à Kingakati. Il n'y a rien donc to perdre temps na biso na Kingakati to perdre temps sur Kingakati mais il y a aussi des invités to yambia to ki babiki babiloko zaki kuna babiloko utaki batanganika babiloko utaki rwandais même des soldats rwandais bazaki wana par rapport à 50 militaires républicains au Mokonzamboka parce qu'il y avait d'autres militaires bazaki na Kingakati kuna ndeko na ngai Tanganyika na Kinshasa soki biloko yeko côté là wapi. Vous savez il y a d'autres histoires net bino bapandi sango ndeko na ngai X Boss Moncha na lobara toujours il faut toyeba ndenge ya ko pesa basango mususu. Vous savez votre idée to publication votre opinion les peuples fait gober les peuples adoptent akei pe ko pandela na ndeko na mususu azala ki informé. Donc je vous dis oyo nyonso esenga ki kozwa basi bazwa. Donc le chef de l'État ne peut pas laisser
ndeko Kabila fandi bongo avandi pe na bachar mosusu. Pourquoi seulement lui? Donc Bemba peut faire un abachar parce qu'il fait aussi le chef de l'État dans ce pays. Roubaix également. Donc ne louez pas Kabila. Laissez Kabila calme. Kabila est en train de plaider sa paix auprès du président de la République, Fachi Beton. Selon vous? Non, pas selon moi, mais yo Olanda qui na tibande konaye ba kei batunyo suba okende kolela là. Ça fait combien de temps? Il y a d'autres personnes qui ont le dialogue, yo ba ko plaider, mais il y a d'autres personnes qui ont le dialogue pour rencontrer Zakara. Na sénateur a vite, il y a d'autres personnes qui ont mis tout kezo qui na ba point pour nous kutana même na ba yo bazana kata ba prison bazolo bila mambo dialogue pe o ba mambo ko plaider te. Ndeko monsha na sepeli mingi na likambo bimisi wana oyebi. Actuellement le peuple congolais a compris bamiyibi. Les histoires là des dialogues eza lolenga ko luka mosala. Poto kaka dialogue moko récent to utukozala nango ya 5 ans ya portakani na 2016 na 5 ans. Mais quand vous voyez tout ça aussi le kana minute ça peut ka lire mamba 2016 et bandaka ya on est même sur na dialogue na yebisio oui ndeko dialogue ko salamate en tant que batu oyo ba yebi idéologie na mission na biso to ye nango na pouvoir. Oyo tokoki kosala peut-être na place ya dialogue. Dialogue d'abord faut bannir ça, c'est quelque chose qui ne va pas exister sous le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc biso tokoki ko procéder jusqu'à présent nous sommes les seuls pays au monde à effectif ya population a été. Vous ne pouvez pas soutenir d'abord les recensements de la population. On va parler des dialogues. Bato ba kobeta kama solo ya dialogue, ce sont des gens qui cherchent le boulot, bah se retrouver té, ouais zala qui pouvoir été ya que oza piringa, yango moni ba caméra bah se retrouver ka ba dire cab, yango moni ba tout moko boye azala ka kutu té na masolo mais on l'a engagé. Ils attendaient ba masolo na bango ya pouvoir ya que moi na maito kabola. Donc c'était les gâteaux, le peuple doit toujours continuer dans la souffrance, bango ba kabola kana bana na bango na basi na bango, y compris ba makangu na bango. Et comme ils ont vu que ils n'ont pas trouver leur part dans le pouvoir, laisse qu'on puisse susciter les dialogues, tant au dialogue koya, ils sont déjà tout établis. Ngana kozala nesika yo yo kakatende ko Martin Fayulu abandi komi pesa na poste. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Soko ki mutoya beteli o masolo ya dialogue, ce sont des voleurs ndeko. Ce sont des voleurs. Les dialogues a déjà apporté quoi? Qui nous disent les dialogues avaient apporté telle chose dans le pays et le pays avait évolué. Les dialogues n'ont rien à apporter dans le pays est toujours comme ça. Les lomons n'amboka zui décision, ya rotombo l'amboka to kende, vous nous apportez encore des histoires là des dialogues pour en faire quoi? Ce sont des voleurs. Ils ont beaucoup travaillé aussi. Les jeunes Congolais vont travailler quand? Dans ces pays. Dans les dialogues là nous allons avancer ou bien nous allons reculer. Pour dialoguer quoi? Pour dialoguer quoi? Pendant qu'à l'est du pays, drapeau actuellement là au Congo, il faut avoir ces informations là. Le drapeau il y a Congo et comme il a des tendines sur Mboka. Rebelle bazako ya komitika. On est en train de les tuer nuit et jour. Et vous allez nous parler des dialogues. De quel dialogue? Pour le dialogue, le glissement, pour toujours sentir des glissements, c'est comme si en 2023 il n'y aura pas des élections. Mais Likamboyo, je crois notre CG vient d'en parler ce matin même. Et ça me fait rire. Mais vous précipitez quoi? Les élections, c'est pour 2023. Et maintenant, nous sommes en 2020. Et vous êtes en train de parler des dialogues, des élections, machin. C'est comme si vous avez bozo banganim. Au moni mutu soka saleli mutu mabemingi. Ata moni mutu wana asimi mbeli po ya simi mbeli na likanisa okende kokata litungulu. Ye kuna kozwa ba position.
na makanisi ke alingi aboma ye mpona nini asali mabe mingi bato koyoka bakobeta kama solo ya élection 2023 on dirait kozala te mpo basalisaka élection te mais toujours sentir déjà glissement toujours déjà qu'il faut recenser ça les maillots moko outi ko na maloba na yo toujours on a déjà recensé cause biso 2 3 même 4 ans mais est-ce que il y aura vraiment des élections dans les au bino niveau mais pas dictature ba FCC ba ko le paix faut tous à la claire vraiment et puis singa sengo makas parce que na yebi ke sika bande ko na biso ba congolais même ba o bazali banda mboka oyo bazalaki ko comprendre terre moko na ba drapeau ya tango Zaire wana esika baza bazongi na nzela ndeko d'abord soki okei na bakasaye bawanga na kamwana te basundola kamwana te mais le peuple congolais babosana e babwaki na babaza kana tata te moto abota ya boyi kopesa ya takombo ndeko toi tu veux me parler dans quel pays au monde où la population l'effectif n'est pas connu c'est qu'ici en RDC les lots ozali na besoin ya koyeba effectif ya peuple congolais et si ça prend 2 ans et si ça prend 3 ans c'est pour l'avantage du peuple ou bien l'avantage de quelqu'un d'un individu c'est une meilleure façon pour bino monnaie pour nous ça glissement na bino to diembela to katati 2027 ndeko na lobi na yo peuple congolais il faut d'abord s'identifier les loyo tala nanu langage na biso na histoire soki batuni que quelle est la population la superficie qu'est-ce que je dis la population des peuples congolais 80 quelques millions. Regardez, on doit parler de 80 quelques millions. Et si on veut valoriser les pays en faisant les recensements, en fait que les peuples aillent baketo zala content. Et ça le quoi moi na vandi na ndako bake batunye bino na ndako na bino na classe batunye na ndako bozaka combien bi tokoko zala tom suba de na ndambo. Mais c'est la folie ça. Une maison que tu habites, c'est pareil avec le Congo. Donc les recensements est une très bonne idée. Bannissons les trucs des dialogues là et quoi porter le côté. Ce sont des voleurs, je pèse très bien mes mots, bah c'est retrouvé te bazana misalate. Même moi qui te parle, nous sommes dans les partis. Est-ce qu'on coûte Arabi sur la présidence? Mais comme le chef a la volonté et la bonne foi de lever la nation congolaise, on est là, on supporte tout, mais du moins que Makambo, Tomona qui n'attend Wandeko, Kabange, Kabila, Yako Salaba parti pris, on ne veut plus ce genre des histoires. Si tu veux du boulot, c'est là, dans Bakochab entreprise, dans mon Konzamboko, Ezoya bientôt fait, Mokanda Nayo, demande d'emploi Nayo, tu iras déposer aux Mosala. Mais dans le Kamboa dialogue, et personne Mosala n'a pété, Ndengo Pesa Kiki Mbuta, Mboka Nabisopo, Abomango na salité, Ndeko Fayuluana. Hein? Oh, vous ne savez pas la salubrité des pays. Parlez de Martin Fayulu, il y a plusieurs députés Bavota qui na lobby na yo batalaka ku oyebeta kakao. Eza lokwa to kosi. Mais ku oyebeta kiki chasa kawe ezali ku ya ndeko Martin Fayulu. Ndeko nani abosani même hier ayebi ka na salama be. Au moment que sont en train de parler, ceux qui yena bato na yebe penge balandi makambo ba kolela ba bia to sala kamabe. Kichase comment pour na Fayulu. Vous voulez masquer quoi dans ces pays? Tonio kwa mi ba vendre sabiso na ba fulu, au vendre ka fulu pembeni. Allez maintenant regarder. Hein? Donc tokoki ko perdre tant na ba proposition na bango wana ya yé précisément. Et d'ailleurs pour t'informer, je crois que peut-être tu es déjà informé, likambu na ye ya proposition ya dialogue à Sala Kango Bemba yebite Moïse a yebita mi pesa na poste. Vous avez oublié ça? La lettre de Fayulu, il a défendu. Hein, messieurs. Donc el biso to revendre kana mboko total ka ba ventiro bango ba osaka na mboka mboko ezaka ya bango. Nous sommes les Congolais, nous allons nous battre tous pour la paix et la stabilité de cette nation. Vous êtes à Kinshasa Fassi Kabemba, il y a aussi des plans qui se proposent na kata position makala toujours que moi na mboka Vital Kamerhe peut-être il paraît hein na moi ba analyse toujours ça qui akokipe obima quand nous ba liberté pour zoya musuka pe na moko boye kangipe to monye libanda po wana to yomona pe mambo dialogue fumbo suivi bope moi na mboka Vital Kamerhe premier ministre ba carte ça moi ebele ezolo bama est-ce que mambo façon zo kendele nde bazulu kabala ni la makamuna e pote bisa le 7 août est-ce que to mona pe liberté pour ça moi na mboka Vital Kamerhe ndeko omoni biso na IDPS ce qui nous engage plus c'est l'état des droits.
À part l'état des droits aux Akassus, na auto lingaka mingi les peuples d'abord. Qui souffre à ce moment, je pense qu'après ce jour, on est au côté na répondre non na motuna na etali bongo ndeko Vital Kamerhe. Papa, la justice est là. Je ne sais pas, vous voulez voir président Félix Tshisekedi afandi ndenge tofandi boy ndeko Martin qu'est-ce que je dis Vital Kamerhe na jugé makambo salaki maintenant là je te permets bima na boloko tokota na boloko. La justice est là. Moi, je ne suis pas compétent pour juger les actes de la justice. Ce qui est là, nandenge basali makambo na bango batangi na article parce que tout ce qui peut se faire, il faut aller na soubassement. Ce qui batali na kati ya mibeko na bango parce que ce qu'il faut pas oublier, aujourd'hui le peuple est vigilant. Bisonnion so totanga ka article wana, bisonnion so on peut tout télécharger dans nos téléphones actuels, tozo landela mboka le peuple est éveillé. Donc ce qui yo qui le sait abimi ba relaxa biso raison o esali ke Vital Kamerhe azala libanda. Et moi ça me fait toujours mal au cœur pour ça ya kolela. Tango zo mona bandeko ba telemi tozo sala marche contre Vital Kamerhe. Vous faites la marche, je n'en disconviens pas, faites vos manifs, mais tant que Kamerhe a tcheba compte na compte ya basoraya na kati ya bandeko na yo ki ba montant combien. Vous voyez, très voilé les peuples congolais. Vous comprenez? Donc les peuples congolais voilés parfois, hein, bon, majorité le quoi ba fongoli misu biso toza to lemba kolobate to yebisa bango. Je suis de l'IDPS, j'assume. La justice nous avait prouvé que Vital Kamerhe avait détourné de l'argent. C'est pour cela il est en prison. Il n'est pas en prison. Est-ce qu'un prisonnier peut demander la liberté provisoire? Comme c'est pas Moussou, c'est qu'il y a quelque chose qui... Liberté provisoire car c'est quoi? Est-ce qu'il y a ça sali prison? Kakasiko, il n'a même pas encore une année de liberté provisoire. Mais au Sengama, tandis que Moutaza a déjà condamné au Sengama, est-ce que Moutaza a prisonnier au Senga liberté provisoire? Liberté provisoire pour en faire quoi? Pour aller où? Ndeko Ye Kamerhe azalaki na kati ya lit oyo. Mais lokola akola nangote moni Félix Tshisekedi soki akola kana kati ya likambo ya état de droit te linga ko kangata ye moko. Yango moni bandeko bazoe bate ba yoka ordonnance signé mais ba ke ba vérifier même constitution ba sala ka ba maîtriser ngo malamu te. Yango zomona batambwe mwamba bako sutu kaka ozi ndeko Shader wa comprendre kaka makam na sima mabe akoloba biloba loba na sima tomba otala na constitution otokoma kango. Maintenant la constitution est déjà partagée biso la pona ba institution mboka to moni marche ndeko ba imboka pe ba bimaki je pense que bandi wa diaspora partager na ngai malobo na zo ba imboka ba bimi ndeko na ngai na koyebisa yo eloko moko olandaki moko ya bango ya PPRD, il y a FCCT, mais je te dis PPRD, parce que dans 4 FCC, c'est parti politique et zébélé. Je te parle de PPRD. Ndeko Denis Kamba avait dit quoi? Liboso à Peter Tchani. Les sénateurs, donc nous analysons, messieurs. Ils ont changé de discours et j'affirme l'autre fois. Félix Tshisekedi n'a pas passé au banc de l'école. J'assume, Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas passé au banc de l'école, mais Félix Tshisekedi Tshilombo a étudié au banc de l'école. Au moment où il banc de l'école, batangité, constitution na bango et bloqué bango. Parce que les cas quand on de l'école, ils disent des bêtises. Oh, bangonde bakomaki. Mettons bakotala be oh na kati ordonnance on toloba ki intérim akoko signé. Azongi bakwandi mutu. Ezalo kwa tata boti mwana mayebi komba mwana na ete. Mais c'est donc toloba keza ba carte bozo za pas monsieur zozongi mambo premier ministre na toloba ba carte pe salama ba imboka pe ba i parti politique musupe ba lobela ki ango ke eza carte e beta mangi ki bozela ka premier ministre bimapo jetika la bwese ke moi au bang ezala siko tozela wana c'est que ba yeba ka na constitution ba prévoir article ko sala un jour tozela où est le mal.
Ce qui est important, on a respecté la Constitution. Donc, c'est-à-dire que le pays doit marcher avec Moboku. Moboku Nabiso, c'est la Constitution. C'est notre Bible. Donc, ce qui n'est pas dans la Constitution, c'est une violation. Mais ce qui est dans la Constitution est prévu. Vous voulez dire quoi aux gens? Au moment où passe moko motomouindou, là je parle de l'Afrique entière. Bah souffrira problème, il y a qu'à respecter les textes. Maintenant, ce que vous avez moi Mboka, Félix Tshisekedi azali Kinois et puis moi na poto. Vous comprenez, allié babuku mingi. Il y a les kana kelasi, atanga na kelasi. Yango moni ezo pesa pasi mingi bande ko ba comprendre te ba kanse bazui mayo faible. Mais ba ko kutana na muto ayebi musala ko leka bango nde pasi otozo sibir. Des pasi otozo sibir ba congolais pe bazo souffrir na minito yo. Toi dollar yo mozo et je pense que oza Kinois oyebine mamozo leka na mboka na biso toza déjà na 21 tozo mata toujours tandis que toyoki ministre et enseignement alobi ke kalate bana fo bazonga na bibonga na bonpo balko kotanga pona 1 mois. Au moins te ko déranger pe ba parents mususu po mbonga zate bato bazolela ba 3 mois ba futi banda kute. Ah ndeko likambo wana ezopesa pasi mingi likambo ya kelasi. Mais nazelaki yo lisusu na makambo etali ba visite ya prison na yo ki olobeli yango te. Bon tozonga na motuna na eza mo important mingi concernant likambo ya rentrée scolaire. Ndeko Willy Bakonga, c'est lui le ministre de l'enseignement je crois. Ndeko Willy Bakonga doit prendre le courage d'un garçon. Yako yebisa peuple congolais to décréter année blanche c'est tout. Parce que toi, pose-toi la question, tango azui décision, yako sala likambo et talibongo problème et à rentrée scolaire, balongo le 10. Oui, le 10 août. Mais mois de septembre, classe nous faisons. Mais nakati ya makanisi ya ndeko Willy azolo bake il faut ba classe terminale hein, je crois les finalistes quoi. Les finalistes mais 6e G3 c'est triste là. Bazala kana pouvoir depuis kala batonga ba auditoire. Tant bana ya 6e bako passer na G1. Na premier graduat. Bako tanga na auditoire ni. Moi j'ai étudié à l'IPEN nabiso toza batu oyo toza ki mal les chances ya kotanga sous pouvoir ya ndeko Kabila ndeko motema mabeo ya kingakati na ba koliti na. Mais laisse-moi te dire, je paye les frais académiques. En payant les frais académiques, j'arrive à l'université, c'est pour louer encore la chaise. Là, je te dis d'abord à ce temps-là. Bozo comme on a 4 auditoires place pour vendre des athées, auditoire en comme plein bozo de la cour libanda, bo louer ba kit nambo, tu vas payer les frais, tu arrives, il n'y a pas de place pour toi. Et ndeko Willy na makanisio yaye. Vous savez, c'est pas si. Mais il y a des gens si par rapport à Andazo malgré Covid, effectivement. Baza bato baleka na bande de l'école. Oh, ils ont pouvoir ya bato batanga na bande de l'école. Je te dis, biso to leka na on n'a pas passé au banc de l'école. Nous on a étudié au banc de l'école. Yango to pesi bango devoir bazo kokate. Monsieur, toi tu vas me dire, moi il y a actuellement bazangi place. Parce que oyeko bakisa bana ya 6e pour bafanda wapi. Netandi mobimba ya Congo bakouta ba province pour s'inscrire dans des universités là. Ba va dans auditoire ni. Même bana G1, G2, bon on peut pas rezonger mais progressivement. C'est triste progressivement quand parce qu'au mois de septembre il faut classer zonga. Azwa courage. Est-ce que yende mutu aza à la base ya COVID-19 ndeko Willy pona nini kimoyibi lokoso wana eza kimoyibi. Est-ce que ndeko Willy mutu aza à la base ya pandémie oh bongo pona olobaka ka ne blanchi sonio ya zoyoka yende mtatinda ki coronavirus ici dans ce pays. Donc c'est contre la rentrée scolaire. Je suis très contre parce que c'est un programme lavicier et quoi porter l'autre côté zam kimoyibi. Il cherche l'argent à Kangamotema na mois de septembre ba pesi programme sous. C'est une année blanche à déclarer en haut c'est tout. Mais même les présidents de la République tout le monde a dit que bana oh il y a 6e primaire je crois ba ko foot même ba frère il y a été na fait c'est que les solo de GBT maki pourquoi aux kaka ko s'encharner kana na ndeko Willy pote bezam ta FCC faut être clair. Non, ce n'est pas ça ndeko soko talibien chef de l'État ne peut pas dire de lui-même. Donc c'est-à-dire quand on se rassemble mais il n'y aura pas des frais pour participer à la ENAFEP je pense. Même s'il ne met pas de frais, je n'en disconviens pas. Ndeko tolekin totangi na yo.
na bande l'école na lingaka terme wana tendenge bandeko baleka na l'école na biso toutefois que biso toleka na bande l'école te biso totanga na bande l'école tant ndeko aza kotelema mpona koloba ke non il faut baleka basala soki makambo na bango wana ya enseignement wana na 3 semaines il a prévu quoi, il prévoit quoi na 4 à 3 semaines wana. Aujourd'hui, ce sont des théâtres. C'est une année blanche. Nous sommes un pays pauvre. Oyoba yebaka ko bongisa ba makambute et le memi biso neskato memi Covid payé kotina mboka makamnyo ce baby, c'est normal. Ce n'est pas Willy Bakonga, il n'a qu'à prendre le courage d'un garçon décréter une année blanche au mois de septembre, on va voir et c'est tout. On va voir c'est tout. Francis Kabemba tout le carton zong a muké na loko le bien mamba prison pour dire que ba i prisonnier politique ba za belé pe na makala mais tozo mona ba victime ngiza pona mona mboka Vital Kamerhe tebi ke fait muku nazali edi kapen na za kuna ba i mboka ba za belé kuna mais ba victime ngiza pona ye to le bela dialogue oboyi dialogue alors so to monde ke mona mboka na mikolo ezo ya bimi to lobani ndeko na ngai naza sur le peuple congolais à comprendre ba congolais ba visite ya Kamerhe ba ke visiter Kamerhe maintenant na ke visiter Veki Mukuna 5 ans ezate show la zate est-ce église de rêve pe ba visiter mon mboka effectivement oui ba kendaka il est visité nani ken show la kende ko visiter Rosimu Kendina Mwasine na bana ils sont où ndeko même ba catholique yoyo ba pesi biso soni bazali kolakisa ke baza bato basalelaka mabumu na bango bato ya soni bazonga na nzela okoleka na stade des martyrs oleli na mongongo makasi balakaka nga mutuka c'est l'intérêt de qui wana ndeko ya mbongo balakaka nga mutuka kino lelo ntango bapesi mutuka oye lisusu ozwi ozomona ke balukaka babien na bango. Ce sont des aventuriers, nos pères bazonga na nzela ndenge na yokaki dengle so bibiso tout to nyokola mboka obanyokoli biso biso ba jeunes to nyokwami. Si aujourd'hui tu vois tous les jeunes congolais télémia kolobia makambo politique c'est pas de la blague ba sali ba théâtre maintenant théâtre na bango ekomi na suka po eloko ezanga suka ya la raté théâtre ekomi na suka ta ba beti ba tour kama. C'est la justice qui a une dernière décision pour les prisonniers. Donc, va visiter. Ba koba lobil susu ba kenena ba to FCCP ba kenda ki. Ba komi ba ninga. Awa bazo kende. Ba ye Kamerhe azo yambara bangwa ye ba kapoazo ezalaka. Kana ba to FCC. Soka kufi batanga biso te po ba yebi biso malamu. Batanga biso te bazo kende bazo yambaka bango wano bazo kende nde baleka ki koloba likambo 15 millions de dollars na ba show le nyonso. Je vous dis to lingi lisusu théâtre te to lingi théâtre te ba catholique ya biso ya Congo na ndeko ya mbongo shole bazonga na nzela nzambe. Et tu vas remarquer makambo nzambe za kasuna mnoko na bango to etali bango eza akota politique show la kota politique ambongo akota politique. Mais bazo bundela mboka en quoi lelo biso pe to yebaka ba bundela mboka même biso pe to yeba lelo nde ba faire comprendre ndeko na ngai qui ont parlé de 15 millions catholique alobela el kamba 15 millions te na monoko cholete oyoki bangote ba 15 millions de détournement boina oyoka ki bangote lelo siko détournement sili yango ba na prison. Les méchants punir en bongo na cholé. Je vous dis, mboko ekotika la boete bato ba kolongola soutane papa bengi na longolio aux aventuriers sali son église catholique ba changer mosusu. Ba osala biso soni la jeunesse congolaise. Tozo lela. Kabila sali musala makasi na mboka oyo. Ya ko détourner bato nyonso totika na iloko ya malamu sina mboka. Kabila tiki to na biso na 16. Papa, je pense mais lelo musala munene Kabila sali na mboka oyo ya ko détourner bandeko ambongo baza suna moralité. Mais vous voyez que ce qui m'a bandeko ambongo na bandeko musa FCC mettant to le dollar oyo tozaki na 16 mais les en 20 ozo ko kimango ndeko nani asala ka dollar to na le mambo so de mouton retombe la mbongo po to le balisusu makasi mwana mboka France Kabemba kasi bongo boloko ezomema bato bakeba boloko bato ebele bakangami eza pona makambo wana
tant biso to mokonza zo bimisa makanisi apesi ordre mbongo bima pona makambo etali mboka bango pe bazo bongama bayiba baliaka ale tango bako dévoiler bango na batu moko wana bake kotala bango na prison oya beleli lobi ke bokanga moyibi tango batie moyibi na boloko comme on memela moyibi fufu azandoki. Merci beaucoup Francis Kabemba, on va à la fin de notre émission. Je pense que les questions il fallait te poser bah nous sommes côté on va contact pour nos informations par rapport à l'actualité politique en bon na biso ba contacter na numéro ni pona o etali contact na biso soki bobengi biso bongo na numéro depuis Kinshasa plus 243 oui. 89 58 360 34 plus 243 58 360 34 boko zwa biso boko yamba basango ndeko na yebite so kokai ko permettre parce que émission yo bazolandango musika bandeko bazaki na posa pe na réveiller mémoire na bamba yeba keto bosani bangote ezal bongo lokwa bana mboka Gilles Vamana depuis États-Unis bazobunda pona musala oyo malgré musika ya mboka ba Jean-Paul Chimanga na France grand caméraman ba osaka mosala moko na bino bazolela mais ndeko to yebite ndeni ya ko atteindre bino to bite à partir ndeko X boss boko zwa biso. Merci beaucoup Francis Kabemba, merci Pena Baignon sur Rolanda Bisso, j'ai vraiment une carte États-Unis la question beauté pourquoi pas aussi maman chérie ML la carte Angleterre na question beauté Linda la présence na carte Allemagne d'André na carte Paris et Benezonzo na carte Paris pourquoi pas à ma grande sœur chérie 17 ans qui celle na Katia Bordeaux nzamba la pambola bienvenue sur Boyebozol Rolanda Bisso bozala toujours branché scotché na chaîne Abino la voix céleste na John Kamande tout travaillera toujours pour nous repérer Sabino actualité. Bye bye.